Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV. Merci beaucoup technique mbote pe boyi malamu na programme na biso ya mokolo lelo toyebete lelo tozali bongo mardi le 28 janvier 2025 na kati ya studio na biso ya Masolo Kimbangu TV. Lelo yo toyebi ete mboka ya Congo, République démocratique du Congo, ezali bongo agressé bitumba eye bongo makasi na mboka ya Goma. Toyebi yango ezali actualité oyo ezali kolobama na mokolo lelo. Kasi biso pe tokangi maboko te pe tokangi miso te, tozali komona tozali koyoka tokoki pe koloba na tina ya oyo ezali kolekela bandeko na biso, pamba te bitumba ezali bongo malamu te esika bato bavandi. Na yango na mokolo lelo tokolobela bongo bitumba na kati ya République démocratique du Congo. Ezali bongo etumbu ya Tata Nzambe to ezali kaka mayele to makanisi ya mabe ya bato. Nde na yango tokokende bongo na message ya Papa Diangenda Kuntima tolanda ye, nde na sima tokozongela bino na mwa ngonga ezali koya. Tolanda nanu Papa Diangenda. tozali bele na nzela moko tokokendela ya solo tozalaka na biso bato te. Lelo yo tala nanu ndenge na tali na butu na television, avant-hier ntango na tali na television na biso ndenge na chaîne française, ntango na tali ndenge baza kusalaka course na bango. Eh bien, ndenge nini bakumaki na Tchad, iba kuna na Tchad bazali kubunda bitumba, barebele na basoda baza kubunda itumba, me bamundele balungu na putu bakumi justement na tango wana bazali kusala rencontre ya bango ya mabe, c'est-à-dire bazali kubundaka me bakumi esika wana balibi ete bole kisabistoleka barebele batiki kubeta bunduki, basoda pe baliki batiki kubeta bunduki, balexi batmundele bakote na mukilimo bango e bango pe simana yango ale batika liko na bakamatelo isusu kubunda dikambona ngai salinga pass na butu natali bakumi na bangi, c'est-à-dire na République Centrafrique. Sari bato wana bakusala ka course na bango ngai salinga pasi na tina nini pamba teto miyibi nanu te sokoto miyibaka nde Afrika tukuku bunda ndenge wana te, nde tukuku kumiboma ndenge wana te, nde tukuku zala ba muyibi te bobo mi babatu ko sala makamu ndenge na ndenge awa na kati na bokini ni ko sala mate pamba te lumière yon so tunzambe akamati yango pesi yango na yo na ngai e kasi biso bato to pesa mani lumière to kiti si pensa obscurité moko ya tellement profonde moyen te to komi biloko bizangi ntina bato bazali ko seka karbi e kasi kuna bin na zayin mais vraiment bozali ba voyou bozali ko bomana kalukula bana moke tango sukubunda kaka tango sukuswana kaka e boyokole pe mingi na tango na 30 ans to sali to moninde solo baza Europa yekoli ba universitaire bebo
totoni na basavant bebo kasi moyen te mpona nini eloko ya motuya tobwaki yango tokamati ebele makambo oyo ya baninga banda ntango wana bookani bozali lisusu te soko tozalaki na bookani nde bato bapesi biso kilo kasi sikasika awa bato bapesa biso lisusu kilo na kati na mokili mwa biso solo oyo kuba na yo na ngai pasi bazali kotala yo pamba zairwa esika nyonso bazali kotyolaka yo malgré l'intelligence malgré koyekola na yo pamba te intelligence na koyekola ezali makambo mibale bato mosusu babutami na mayele ebele kasi pamba te bakoteke kalasi te pamba te bakoti kalasi te eh bien moyen badévelopper intelligence na bango ezali te donc intelligence na koyekola ezali makambo mibale okende ke aye kotala biso awa apesi maoyo maloba na ye soko tozalaka mayele nde etala kaka ndenge ndeke aye kolobela biso apesi message na ye spécial bapapa bamama likambo ezali na yo kasi yo moko ozali komiyibaka te ozali kotambola kaka ndenge ozali komonaka baninga baza kotambolaka mais non bokesani bozali na yo eloko motu ya nzambe apesi yo yango tozalaka na biso bato te kasi sikasika wa tokomi bato mama mikala si alemboli papa wanga si alemboli na oge na tata Maurice ye pe asi apesi oyo ndenge ya lubina kikongo mususu na lingala mukana manzambe mokosaka te tukuli bwana libwa bakotaki kasi yo zangaki kasi yeza lubi eh bien il faut nakanga tukuli bwana libwa oyo bakoti nakenda kuluka moko oyo yo kaka yo muntu mususu te yango na muntu mwindu esika nyonso to ye azali kaka nul azala savant azala ndenge bato mosusu bakolobaka français awa soko atuti français na ye sans tâche kasi eloko moko ekobima na kati na français na ye wana ezali te bamosusu baleki koloba français baoyo bakolo ya monoko wana kasi zero rien mpona nini eloko moko ezangi kasi tokolukaka yango te yesu arenvoye biso na phrase wana korepeteka bino wana nde ekangami likambo boluka liboso bokonzi bwa likolo kasi tokolukaka yango te tokolukaka yango te yo luki yango babengi yo zoba eyo mpe otango basa kubengaka yo zoba obangi obandi kooka soni nga mutu nazali na mayele boye nazali na mbongo boye kasi babengi nga zoba me babengi yo zoba mpamba tina ezali kubanga na yo te mutu yonso asali université akomiki mbangisa babengi zoba zoba ya mibeko me ya solo malamu nde ozala zoba ya mibeko zala na yo zoba ya mibeko zoba ya bolingo e zoba ya misala banda ntango wana eloko na yo ezali tozali kosalaka mosala mokolo nyonso tutundani awa tozali kosalaka mosala mingi mpasi ntango mosusu ntina ezali tozali kokende mikolo na biso misimi ebelami lobi programme ya kopesa ma pardon tokopesa yango na batata ndenge tokosalela yango ekapani biteni misato ya liboso ya mibale ya misato donc bosengele na pardon na biso epesama ni biso yo na ngai bato bakoseka yo kasi kobanga na yo te tosalisa bango soko tosalisa bango te tojela bato mosusu bakosalisa bango bazali te yo kaka moto kosalisa bango pamba te bamosusu wana bakooka d'ailleurs joie mpona nini bango biso te heureusement ke nzambe akundolaka likambo soko boye te nde tokotikala na biso kaka baignorant
de génération en génération. Bongo Nzambe aloba et après. Tazaleke kuluba. Ah, il faut Nelson Mandela abima. Abimi boloko. Biso kan sakande Afrique du Sud bazalaka na bango indépendance te. Or que basi ba joaki indépendance banda 48. Mbola moko na ba juif. Kasi tala na ba juif isika bango bakumi. Kuna na Afrique du Sud. Pambate mundele akamate pouvoir na ye ati na poche. Mutu mwindu akumi na yam. Lelo kobomana, lobi kobomana, lelo kobomana, lobi kobomana. Mutu mwindu agi répercussion wana ti na kati na mukili nyonso tu. Oka na meme na Amerika. Otala batu mwindu ndenga bazala kobomana. Mawa. Kasi biso tokoluka nzila patete sale sabangu bini nyonso tu bozali on dirait mpasi eleki. Mais soko linga sauver muninga sala makasi pate o sauver ye. Yango na mpasi wana ba mama mikala ba moni 40 ans. Basalaka na bango likambo mabete. Kasi mpate yo yiba nzabe solo yango na bandiamba kimpasi wana. Yompe salisa baninga. Kimbangise kubanga na yote tokolonga na biso malgré kuchola maoyo to banga na biso te victoire na biso ezali certaine. Balinga te biso tokolonga. To tambala bele na bolingo, to tambala bele na mibeko, et to tambala na misala tokolonga. Yango na batata na mama oyo likambo bino bomona ki mabeto lobaki. Esi ebimaki. Pamba Nzambe wana Nzambe mutapesa biso yango. Yango nde tulubila ke yango. Il faut tozala toujours prêt. Ma bonde na nabino yango wana nde simbi biso. Malgré tout solo mpasi. Soko na kutela makaboye na kulubanga na papa na kei kamata maladi na yo tela masanga yi soko na jungi na ndako kamata maladi na jungi se yango ndenge elingiyo pamba te moye musu kusala izadite pamba te di kamana di kambo kusala kana tina. Donc mama tako soko to kumia bwa mama kamui ndenge nini oyo soko to komena ndako mama luba na papa pardon alongola kaka de bela malade wana yekasi ye ayibintina wana apeseli ngai pasi oyo ayibintina apeseli papa mfuma mbanza pasi ayibintina apeseli papa pulutu pasi yango na bobusa na biso na mabonde na bino te biso to kobonda busa na bino te bobanga te ndenge kulenga Nzambe ndenge wana kusalama tolinga kusala musala moye pesa na kati na mutimu moko tozala na bolingo malgré nazali kubelela soko zanele kama na muninga sidisi yango kasi mingi to tundi na makambo mawete yalala mutu boye totika makamwana pambete yo surtout bapesi yo mukumba ozala kana kana na baninga ezali vraiment dangereux pambete mukolo mususu okokima mbango ya kati na batu boye pana nini yo olingi kutikela muninga bozwaka na yedi kamute. Donc tozala na bolingo bosolo tozala bana na mibeko et tozala bana na misala tokolonga na biso sinon programme na biso ya kosenga pardon esi epesa mani lobi boko kango bino batambulisi ene to panzango na katela ngombo mbimba tokani tika teta Nzambe na kole yezu musanto alata bisu mpate tozala na nguya tozala makasi tokokesa mikano na ye na komi na tata mwana pia musanto amen. Congo, oh pesa bakonzi.
biso kaka na bango nde biso tokosepela. Seni na mikili bisusu na nyoyo apesa kimya na mikili bisusu kaka yo tatande tozali kotalela mabeni ni soki toluki pe kozala lokola mikili bisusu yo mieba yo ebongwani lelo biso pasi peliba yango tosenge lisalizilia yo Nzambe lisumu nini tosalela yo Nzambe oya bokeseni na mikili bisusu na nyoyo apesa kimya na mikili bisusu kaka yo tatande tozali kotalela mabeni ni soki toluki pe kozala lokola mikili misusu yo mieba yo ebongwani lelo biso pasi peliba yango tosengi lisalisilia yo Nzambe. Nzambe okanisa ekolo oyo ya Kongo mangomba maso bazala na boyokani basangala esika moko bato bayo basepela na yango nkembo na yo ekomolana. Tata Nzambe okanisa ekolo oyo ya Kongo mangomba masala na boyokani basangala esika moko bato bayo basepela na yango nkembo na yo ekomolana. Lisumu litosalela yo Nzambe oya bokeseni na mikili misusu na nyoyo apesa kimya na mikili misusu kaka yo tatande tozali kotalela mabeni bisoki toluki pe kozala lokola mikili misusu yo mieba yo ebongwani lelo biso pasi peliwa yango tosengi lisalisilia yo Nzambe. Lisumu nini tosalela yo Nzambe oya bokeseni na mikili bisusu na nyoyo apesa kimya na mikili bisusu kaka yo tatande tozali kotalela mabeni ni soki toluki pe kozala lokola mikili misusu yo mieba yo ebongwani lelo biso pasi peliwa yango tosengi lisalisilia yo Nzambe. Lisumu nini tosalela yo Nzambe oyo bokeseni na mikili misusu na nyoyo apesa kimya na mikili misusu kaka yo tatane tozali
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV. Merci beaucoup. Ndeko Balandi, Nali qui était Ndenge Balubara le pote était technique assez caprice, toujours qui m'a kokoso il y a son de Nali qui était Sikoyo Bolandi Bisopenza Naboke. Tout à l'heure, Koloba était Bitumba ou ezali ko bunda manakati ya mboka Congo, ezali bongo na volonté ya batu to ezali etumbu ya Tata Nzambe. Lelo ngai na bino toko partager na thème wana pambate actualité na mikolo oyo ezali kaka bitumba oyo ezali ko bunda mana este ya Congo. Tozali komona ndenge batu bazali kokufa, batu bazali ko se déplacer, eza kopesa pasi pe mawa na kotala ete kimia ya bandeko na biso ezali te. Na mokolo mwa lelo tomonaki manifestation esalamaki bongo na ville province de Kinshasa, esika wapi tomonaki bandeko batelemaki mpona koloba ete trop c'est trop, batambolaki na balabala, basalaki oyo bakoki kosala mpona kotombola mongongo kolakisa ete oyo ezali kosalama na este ya République démocratique du Congo ezali bongo malamu te. Nde na yango totie bongo téléphone ouvert, topesa ba opinion na biso tokopartage na mokolo mwa lelo. Etumba ya mboka Congo ezali mayele ya bato ya mabe to ezali etumbu ezali koutepa ya Tata Nzambe. Tolandi Papa Diangenda na bokebi nyonso. Na premier paragraphe na ye abeti lisolo ete afongolaki TV azali kotala rali ndenge bandeko na biso ba-occidentaux basalaka a des fois basala tour du monde, bauti Europe, bakati si Afrique, batourne kasi tango bakomi na Soudan kuna bitumbe ezalaki entre force gouvernementale pe ba rebelle. Kasi tango mindele bakomi esika wana bayebisi bango botika kobeta minduki na mino biso toleka. Bandeko na biso ba soudanais ya force gouvernementale pe ya ba rebelle batiki kobeta minduki balekisi bandeko wana balekani na kolekana bango tango batikali ba continuer lisusu bitumba.
premier point papa Diangenda a tiepenza a betisete yango wana ya mibale alobi moto moyindo esika nyonso tu azali tozali kaka na pasi apesi exemple na ntango wana République démocratique du Congo ebandaki kobenga mabongo République du Zaïre alobi na Zaïre tozali bongo na ba-intellectuel ebele me kasi mpona tobongisa likambo eloko te mosusu soki azobandi français na ye soki azali koloba français ata tâche moko ezali te kasi malgré koloba français na malgré batitre oyo tozali na yango kasi tozali kobongisa eloko moko te nakose référé lisusu na message moko ya papa Diangenda alobaka ete est-ce soki ye azali na problème na kati na ndako na ye est-ce aza obligé akende kobenga moto mosusu libanda pote aya akotisela ye kimia na ndako bayibalanda message wana bazali koyeba ezali likambo ya kozwa conscience mpona ngai namoni ete etumba oyo ezali kaka biso moko nde tozali kobomana biso moko kaka tozali kowelana likuni ezali kowelana ezali ndenge tolobaka mpona nini kaka ye ngai te eloko tozali kobomanela yango wana papa Diangenda mpe na message na alobi yango tozali bato te tokoki kobomanaka lokola bana mike lelo bitumba lobi bitumba lobi kuna bitumba towelelaka kaka nini ozali kowelela bokonzi okoma mokonzi kasi na bokonzi nozali kowelela na bato bazali kokufa est-ce ezali kosepelisa tata Nzambe bandeko bazali komona pasi posa na biso ezali ete biso nyonso tozala malamu kobanda likolo kino na se mokonzi azalaka te soki population eza te moto abengamaka mokonzi soki azali na peuple petit peuple azali nde mokonzi mpe akozala soki ozali kaka yo moko nani akobenga yo mokonzi tozali na plein droit ya koprotege bandeko na biso wana tokoki kobomaka bango te lokola biloko ezanga ntina tata Nzambe apesi biso mibeko alobi na biso bolingo mibeko mpe misala ntango nazali na bolingo nakomonisa ndeko na nga pasi ndenge nini pamba te pasi oyo ya komona nazwi yango na tiango nano epai na nga moko likambo nalingi kosala oyo soki basali ngai yango nakosepela na yango lelo tozali komona ete biso na Kisasa na ville na capitale ya RDC kimi ezali bato bazali kobima bazali kokende misala baactivité nyonso tu ezali kosalama kasi na este kuna esika bandeko bazali pasi bazali komona nde na yango lelo na occasion ya ndenge kaka actualité ezali kotambola lelo le 28 janvier 2025 mokolo mardi toyebi chaque mardi ezalaka bongo rencontre des jeunes kimbangistes na nkamba ya Yerusalem nde na mokolo mwa lelo papa Simo Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule asalisi bongo mabondeli na poko kaka na butu oyo ndeko moko abondeli na Swahili ndeko mosusu abondeli na Lingala ndeko mosusu abondeli na Kikongo donc na ba langue nationale pe ndeko moko abondelaki na kota ya bapaya to na français nde na yango tokoluka na technique soki moye koki kozala batiela biso extrait
il y a rencontre des jeunes, il y a malgré Eunwe Embazie Bilumubia Kure Yangala Esengobi Esengote Kiese Voga Kiese Kui Chai Voga Chai Kui Na Koba Tata Mwana Pe Tata Molimo Centre Lelo eza mardi eza mokona biso ba jeune tuyuka kama 5 mois et pas ya papa Mbenza tubi papa Kimbao botami wana nkamba kolia wana nkamba akanga me wana nkamba ba mimi na mbanzangu kuna ba posa ke ba question mingi. Siko balobi na ye condamné à mort, faut kufa. Mais comme ça la boloko. Position na bango batinda ye na boma. Yalobi te. Ngako na boma te. Na likolo. Et pas moye bandelaka. De batinda ke na Lubumbashi. Kuna asalaki 30 ans na boloko. 9 ans na Siama Belé. Et puis c'est combien? 39 ans, oui, solo. Tolubaka, Est, Ouest, Nord, Sud. Na 50 à Sekwaki. Akendo tala bankole na loa. Kuna ni alobelaki makambo wana. Ki Tata Nzambe apesinga 4 coins du monde. Na dirige yango. Lelo yo biso tozana en passe. Este ye alobelaki. Ezana en passe. Yango bazotinda biso mabondeli même na bandako mabondeli zanga te même na ndako Nzambe tuchaka este na mabondeli même ne babeko batinda biso mabondeli ya bangonga wana pe tokobosa nango te. Kamunios nkolo Yesu alobaki eza na Bible. Kamunios ba papa balobaki eza na Bible. Papa Kimbao mpe eza na Bible. Kolo Yesu alobi ete libanga moko te ekoki kotika na likolo ya banini ekosala nini. Biso tozosenga kimia ya mokili mobimba. Kimia na biso. Pona ko kanisa este ndenge pasi ezali. Bandeko na biso baza na mpasi. Mokili mobimba mpe bagere ezali. Tobosa na
sanga mabondelite kimie kota mokili po mokili mobimba bapesaki na tata Kimbao. Biso tozali ba chrétien. Ndenge toza ba chrétien donc tolandi tata Kimbao. Awa nazosenga ezala mwasi to mobali un jeune mutu Kikongo abima na kati, mutu Lingala abima na kati, mutu Swahili pe abima kati, Chiluba pe abima kati. Biso nyonso totala kuna na mozole topondela likambo ya eza koleka na mokili na biso na est pe mokili mobimba. Tobengi Mama Princesse Nafaki. Mama Princesse Nafaki pona oye tali Swahili. Tobengi Mama Révérende Bisengo Elebe pona oye tali Lingala. Tobengi Papa Paulin Kalumani pona oye tali Chiluba pe Révérend Sukami pona oye tali Kikongo. Même peu français, mutumoko alega partout bitumbezali. Tobengi mutumoko ya français to yebite soki Révérend Matondo azali. Simandenga na kosilisa toyokani Ngeta papa. Bakoki. Allez, totala na mausolée. Tombe. Wajina la baba na la Mungu. Papa Simon Kimbao Mkianga ni Mungu. Sisi watoto tunapiga magoti na tunakunja nyuso zetu chini kwa sababu hatustahili. Acha basi Baba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo na Baba Roho Mtakatifu Papa Simon Kimbao Mkianga ni muweze kutusamehe kwa dhambi na makosa yenye tunatenda usiku kama vile mchana. Na wakati nye umetupatia upendo wako na huruma wako kwetu, acha basi utupatie woga wako Baba Mungu, tupate kukuogopa kwa sababu ni mwanzo wa akili, na utupatie hamu ya kutafuta ufalme wako kwa sababu yote yenye nabaki utaweza kutupatia. Tunakushukuru kwa sababu umetulinda, upendo wako mkuu kwetu unatuonesha kipindi kia sai. Tunakushukuru na umetupatia muda ya kuweza kulia juu ya shida mbalimbali tunazo. Angalia katika este watoto wako wanakufa, damu ya watoto wako inamwangika kama vile mtoni wa maji. Sisi tutakuonesha nini Papa? Ni wewe uliumba mtu kwa mfano wako. Kwa nini shetani anapenda kutugandamiza na kuweza kutukamata anotage surtout ili tupate kuasi na tuweze kupotea ili tusifurahi na wewe pamoja? Baba, tunakuomba upate kutusaidia, ututilie kimya katika dunia mzima. Tupashwe kufata mapenzi yako, tushike amri, kazi na mapendo ili tupate kufurahi na wewe pamoja, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kombo misato abule Nzambe tata kolo Yesu tata Molimo Santo. Nzambe na biso papa kisolo kelo Charles Daniel. Nzambe na biso papa de alungana kiangani Salomo. Nzambe na biso papa de angenda kuntima Joseph. Bino basatu kati na moko tata Simon Kimbango kiangani tata Molimo Santo. Tata ya mabota ya mokili mobimba pe mokonza lingomba papa totondi obotondi. Pamba te bolingono ezali monene. Obateli biso banda butu mobimba omonisa kibiso tongo. Obateli biso lisusu moi mobimba papa. Oye kokomisa biso na ngonga oya pokwa. Lelo ezali mokolo ya mardi. Oyo tata Molimo Santo bwangisaka bande bandeli ya mokili.
na mokola mardi ozalaki kokita na 16h na kati ya paradis mpona kotala koko na biso mama Eve na papa Adam. Yango obongiseli biso mokolo yango po ete toya, po ete toyoka yo Yawe oyebisela biso mabomba mi ya likolo. Yango wana tata na tina ya likambo monene oyo eye na kati na mokili. Likolo na se osalaki yango na liloba. Yo tata Molimo Santo obandaki kovanda na likolo elongo na batata mvala. Kasi Lucifer bino boponaki po ete azala mokonzi anyangela banjelu. Kasi ye azuli kanisi. Amoni kembo ezali na mokili. Nde ye atunaki po ete ye akita na mokili. Na posa na ye ya mabe. Nde batindi ye pano tata Molimo Santo ye aboyi kokenda. Yango na nde bobwakaki awa na se. Tango ye akiti awa na se alobi yo tata Nzambe na likolo mokili ezali ya ye. Liloba wana o Lucifer a deklara papa kino mokolo malelo ezali kopesa biso pasi. Yango na bitumba ekoti na kati na mokili mobimba po ete ye alobi yo tata Nzambe na likolo mokili ezali ya ye. Yango na kolo Yesu asengaki yo tata Molimo Santo okita le 12 septembre 1887 okiti. Okiti po ete oya kolongola liloba wana nde awa na kamba nde okiti elongo na Yerusalemi asika pona kobikisa mokili mobimba. Nzambe na biso mokili ezali ya yo, mabele oyo ezali ya yo. Lucifer asalaki ne ata eloko moko te. Kasi yo ponaki koko na biso ata na Eve bazala na mboka oyo aye kobungisa bango. Lelo pase ekoteli biso na kati na mokili mobimba. Tata Molimo Santo yo kitaki poto longola bokonzi ya Satana. Yango na tata bundela biso etumba oyo. Na biso moko tokokoka yango te. Pamba te Satana liloba wana ebebisi mokili, ebebisi nzoto pe milimo na biso. Identité ya bonzambe elongo e papa tozali komona pasi akomisi biso bawumbu. Nzoto yo salaki po te salela o papa ekomi kosalela nde Satana. Yango na Nzambe na biso yokela biso mawa. Na mai mazali koleka kati na mokili. Yo tata Simo Kimbangu le 29 juillet 1950 na loa olobaki nga Kimbangu mwana ba Kongo na longi mokili. Kolo Yesu apesi nga 4 coins du monde pe 5 continents ezali ya ngai. Lingomba ekotika la moko, monoko ekotika la moko, bokonzi nanga tata Simo Kimbangu yango nde kotambولisa mokili oyo. Tango ekoki papa ekeko ya mine ezali ya yo tata Molimo Santo. Na mai mazali koleka kuna na este papa, mabele oyo ezali ya yo. Tike toloba mongongo na o papa, otelemisa bende no mokili mobimba mozwa kimia. Mokili mobimba motaleli bobelese yo. Ovandi na mboka Yerusalemi papa po ete bakonzi nyonso tu ya mokili mobimba baya kofuka maliboso na yo po topesa mibeko kotambusa mokili mobimba loba kaka se liloba yoko po ete 4 coins du monde pe 5 continents papa kimeko kokota totalela kaka yo otambusa biso opesa biso mayelo ya yo ozongisa biso na identité okoko na biso adana Eve bazalaki na ngone banderi ya libela na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokosengela kamanso mujine je benzambi tatu mujine ja mukalengo wetu Yesu Kristo mujine ja nyumumi po Mosambi papa Simo Kimbangu kiangani Nzambi mutamba bwanga mutambani mupuhong Nzambi munkachi mwabantu papa tufinga zitwa sangani twasikidila babulambu bujuba mushinga mukol si tuibato binu mwabeo kimbwa chana na papa taela buloba mushindu jibu nyua kana jitalala ka jenaku taela ku est jitalala ka jenaku papa ku est bana beba bajikuntwa papa mwana mushindu jibana bashala badila ba papa kote mukwabu mama kote mukwabu famille kabechene ba manyangana bwa vite ijimika la ku est papa tufuile luse si bijibwa mibi yetu papa tufuile luse papa tubuki jila tupeshe jitalala buloba bushima bujibunyu ngakana papa jitalala ka jenaku titulomba jitalala kuji papa Simo Kimbangu kiangani we mujini bufu mba kufila jitalala mungachuma buloba papa menjetu ni michima yetu tiba ipesha mubianza mwebe we ukujini chako tupesha jitalala utufile luse kumalu onso atituenza butuku ni munya adikaya sangisha bufu mbwebe papa utufile luse
mujini ja tatu ja mwana ni ja nyumumimpe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Papa Simon Kimbangu Kiangani, toi qui fus, qui est et qui sera d'éternité en éternité, puisque tu es Dieu. Nous t'implorons en ce moment, car ta miséricorde, ta compassion, ton amour est si grand que nous sommes à genoux sur ton ordre divin, face tournée vers ton corps sacré, dans le mausolée, vers le corps sacré de nos papas, de maman Mouilou, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Que puissions-nous te demander en ce moment, si ce n'est que ce que toi-même tu nous recommandes de dire, c'est-à-dire d'implorer ta compassion, ta miséricorde au regard de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle souffrance! Depuis des dizaines d'années, cette guerre qui perdure, qui a déjà fait plus de 10 millions de victimes, qui a déjà fait 1 million de déplacés de guerre, sans compter les orphelins, les estropiés, les handicapés et les malades de toutes sortes qui sont sans traitement. Tout l'Est est jonché de cadavres. Le sang coule, des flaques d'eau partout, parsemées dans tous les coins et recoins de la République. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et pourtant, en 1921 déjà, tu avais prédit ce qui arriverait dans notre pays. En 1952, tu l'avais dit à Nonkole que tous les 4 coins du monde t'a été donné par Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu Kiangani, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Des prières fusent de partout. Tes enfants pleurent. Des réunions de soulèvement à Kinshasa et partout ailleurs. Le monde est en ébullition. Papa, pardon, pardon. Pardon, ne laisse pas couler constamment le sang de tes enfants, surtout dans ce pays sacré, dans ce pays béni que tu nous as donné comme cadeau. Papa, merci encore de dire un mot pour que tout cela s'arrête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nankumbwa tata ya mwana pe ya mpevya nlongo. Nzambe beto papa kisolokele lukelo. Fumweto Yesu Kristo papa dia lunga na Kiangani. Tata mwanda velela nzambi papa dia ngenda kuntima. Nzambi tatu ya nlongo na nzambi mosi Papa Simon Kimbangu Kiangani mpevya nlongo nsadisi. Yinki matondo betufana vuto silange. Mpamba venle mvange, kendange, zolange, wala kazi yange, ya undeme kumisa beto na kilumbu ya bubu yai. Kasitala inza, beto lenda songa nge inza ve, mpamba ve inza, ya salwa kanange mosi. Enge nkutungeke zungana kana inza, na segonde mosi, ngeme kukana kutala inza ya mvimba. Yani ngadi ya mpemba. Yinki sorti ya convention beno salaka na yani. Ina nifana continuer. Kuziokuna. Kukuamisa. Bivangu ina yange. Peku nuani na ntoto yai. Ngenge salaka. Ya mekumaka. Asosieto ya kintuadi na ngadi ya mpemba. Kanati imbi ya masumu wa beto yao betume bakila bitumbo ya kuvondwa fuila beto nkenda kenda nge ya mbando kambando tadila beto na disu ya kiadi atana mpasi ina mwana nge mfumoto Yesu Kristo komunua kanadi kuluzu atana mpasi ina yange ngesadilaka mvula 30 na pelezo kutibulwaka na dibulu ya maza mungwa mpasi ya bankaka beto ngefuila beto nkenda Papa Simon Kimbangu ngeke na boloko kasi ndangu babeleje bakuzaka lomba seku
na bana nge samuna ntino baovu andaka ya kukangama nge mosi ya kukangama menge kwenda kakangulani bubu ya itata Simoni Kimbangu ngeke ya Kimpwanza nini mezanga samuna kukangula inza lemvukila betu lemvukila betu lemvukila betu bamevwa bamekota mimfwanghabu bamekota na inchenge ya Kivuila tangu ngebenga na kababelish mbe makulo mpamba kwa ninge ningisaka tata mwanda velela kiwisa na lulendo ya kenange meso kwa di ya mpamba ngeketala kuna na est tona inza ya mvimba luvuva mumekuiza na yao kufikila beto ntangu na kilokula ya ike na kusalama kanatia kena luzolo wange bika ya sikila kasi kana nkubika ya nkadi ya mpemba kivuvu kele keluvuvamo yenge ya kekita samu batanto wange bakufu nsoni na nkumbwa tata ya mwana pe ya mpevya nlongo munazola kongese ye mwana mwanda velela luwidi bisambo byokele kala beno ba masemeto lutuwa lwatutanena lwatusweka kuna champeta mieno lwamonisa mvita mona bikonko ya byanza kangwa nzami wa kembela ensambo za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedetu ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelevu seye mwane mwanda velela. Amen. Merci beaucoup Novanda. Dikamuna lulubaki ya libanga. Merci beaucoup technique na likete tout lundi na bokebinyo surtout Salama Kibongo mardi le 28 janvier 2025 na Kamba le Selemi na Mululu ya rencontre des jeunes kimbongistes oyo Kamba Magabongo epai na Emoko Tata Simo Kimbongo Kiangani Molimo Santo chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste P elongo na papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani et Salima Kibongo na butu kaka parce que rencontre des jeunes et banda Kibongo 19h ndi papa Mokonzabuli abimaki na résidence pona aya kozwa maluba na kati na lisanga wana ndena yango tolandi programme ya mabondeli e coïncide na biso pe na ngonga ya 0R oyo tokosala kabongo mabondeli kasi papa Mokonzabuli asenga kibongo na bato nyonso tu batala esika kilongo ezali esika banzoto ya bule ezali libondeli esalami na Chiluba esalami na Kikongo esalami na Lingala esalami na Swahili pe na français toyebi ete ezali kopesa pasi pamba te kimia yango nde tozali koluka biso bansoto soki ozangi kimia ata eloko kolia ezali okoki kolia yango te yango tozali komona ete bisika nyonso to bana na tata nzambe bazali ndenge tata Mokonzabuli alobaki yango na maloba na ye tobosanaka bandeko na biso na mabondeli te pamba te monduki ya mondimi ezali bongo mabondeli oyo biso bato tokokokaka te nzambe nde akokoka yango nzambe alingaka tosenga ye soki tosengi ete ezalaka pasi mpona nzambe asala likambo toyebi na bikeke nyonso to elekani tomona ndenge na histoire ndenge toyoka pardon ndenge makambo ya nzambe ezalaki kotambola nzambe yambo asala likambo ifo basenga ye nkolo Yesu azali kotambola na yekoli na ye babandaki kosenga ye
kolo tala tokomi awa batu bazali na nzala kasi tozali kaka na mwa mapa oyo na mwa mbisi na kosenga wana nde tomonaki nkolo Yesu asali miracle a multiplier mapa a multiplier mbisi pamba te basengaki ye. Nkolo Yesu akei feti na mama na ye mama Maria bakomi kuna masanga esili kasi mama Maria aye epai na ye asengi ete aluka solution mpona masanga nde toyokaki nkolo Yesu abongolaki mai na masanga pamba te basengaki ye. Tata Simon Kimbangu tango ekomaki bandeko na biso bazalaki bongo na pasi roi belge akangamaki bandeko na biso ba belge bayaki kosenga epai ya papa Diangenda pe papa Kisolokele bosengela biso epai ya tata na bino pamba te mboka na biso ezali na pasi mokonzi na biso bakangi ye. Na kosenga wana tomonaki roi belge azalaki libéré. Et pourquoi pas biso pe na tango na biso oyo to ya tosenga epai ya tata mokonzi abule. Na yoka baloba ete pona tata Nzambe to tata Simon Kimbangu asala likambo na mokili eza nango te ki akota mozole azonga boya kote kaka esika telemi wana pe asali likambo mokili eyoki sango mingi salama ezwa nango baseremoni ebele te kasi na maloba na ye azali koloba ete topesa ye confiance biso banso tozala nsima na ye moto aleka liboso na ye te makambo oyo ya Kongo totikela yango ye pamba te ye moko ayebi esika nini akomema biso nini oyo akoki kosalela biso kasi topesa ye nde confiance. Kaka na mokolo mwa mardi tomonaki bongo papa mokonzi abule abengaki bongo papa le révérend Elebe Kapalai na papa na biso kombo ezali kokima apesaki bango verse balobela likambo ya libanga moko te koki kotikala likolo ya libanga mosusu kasi lokola ezali mwa molai tokoluka tala bongo intervention ya papa Elebe Kapalai toyoka mai oye alobi epai ya tata mokonzi abule pamba te ezalaki bongo makasi penza na mokolo malelo nde na yango tolanda papa Elebe Kapalai. Choisie et précieuse devant Dieu. 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ça dit que les banga na bomoy. Les banga na bomoy. Et pour namaki na nzambe ndenge nkolo isalobaki na keye pai na tata na kosengela bino mosungi mosusu oya koya ko umela libela kati na bino. Mosungi tata molio mosantu tata Kimbangu azalaka avant kutu alata nzoto nde alati nzoto aye po ete aye kosikola biso akokisa makoma esantu esengeli biso to pusana tozala pene na ye toyokaki mokolo oyo tata molio mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki bino nyonso bozala derrière moi moto azala liboso na ngai te bino nyonso bozala na nsima na ngai pe aye kopesa biso Exode 14 verset 14 bakobundela bino etumba libanga na bomoy oyo ebwakamaka tata Kimbangu ntango ye aye abwakamaka 30 ans de prison ndenge
papa ayebisi biso amona naka lokola liloko pamba kasi yende libanga na bomo yende aponamaki yende aye et puis libanga non seulement ya bomo mais ya talo. Entrez dans la construction vous-même comme des pierres vivantes, c'est-à-dire bandimi. Entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit. Pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car on trouve dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en lui sa confiance ne sera pas confondu. Ndene sikawana elobami ete libanga natalo, libanga na bomoy. Oyo azali kati na biso, na kati na Yerusalem na Sion, ayaki na ye mokote, yende atina maki uta likolo, na tata nzambe na nkolo Yesu engebene liloba na nzambe na kati na mokanda. Me oyo akotiela ye motema akoyokisa masoni te. Oyo akotiela ye motema akoyokisa masoni te. Ndenge papa yo bongisi prière oyo totali kuna na kilongo me ezali kaka yo. Alors tata Kimbanga lobaki bien, oyo akondimela ngai, oyo akolanda ngai, akotosa ngai, akoyokisa masoni te liloba na ye. Me oyo akondimela ngai te, akotosa ngai te, akobaka lisusu nkolo Yesu mbala mibale na ekulusu. C'est-à-dire lobiko ezali te. Mes phrases ezali très importantes aussi que je voudrais souligner. Ndenge yo lobi. À vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle et aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Kolo Yesu alobi likambo na tata nzambe to banakuna poto zwango na katikati te. Kolo Yesu aye epai na bayuda. Likambo na nzambe oyo elobami ete construction fondation e banaki kuna epai na bango na judaïsme. Mais nkolo Yesu aye. Tango nkolo Yesu aye akuti mosala ese bebi. Yangwana Saint-Pierre azali koloba awa. Vous donc le croyant. Parce qu'en ce moment-là, pour les lois qui toza koloba toza carte tolobi, les croyants. Bible nga nazali na yango et zali top. Traduction écuménique. Traduction écuménique. Bah chrétien, c'est-à-dire bah Christos et tout, et y a ba grec, dans ba nan et tout ça, et zali kakabamo. Mais Saint-Pierre a lobby. Vous donc les croyants, c'est-à-dire ba oyo bandi melaki nkolo Yesu ayaki ko telemisa mosala na nzambe à ce moment-là, visitation ya nzambe epai na bango ba yuda. Ba oyo nyonso to bandi melaki Jésus de Nazareth, l'église primitive, boy ba bandelaki baza ko benga bango les croyants. Ba benga bango les chrétiens te ba benga bango les croyants. Vous donc les croyants na nkolo Yesu. Lokum honneur. Et ça y est lokum pour nabino na koyeba mpe kondimela ye, vous donc le croyant. Mais ezali sonina mawa pona baoyo bazali bacholi bajangi kondima ye bakokweya. Et la Bible précise ceci. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole, et c'est pour cela qu'ils étaient destinés. Donc, ce qu'on dit mérite à molio mon sang tout est. Ce qu'on dit mérite que yazali nzambe na bon mo ekati na biso. Yangwana nkolo Yesu asiakataki dikamo depuis très longtemps. C'est à cela qu'ils étaient destinés. Kolo salobaki que molio mon sang akoya akozala kati na bino. Mais ba mokili bakoyeba ete. Donc, Batouana, Oyaï a intimité, a tosité, a landité, a tcholi,
ezalaki destiné pour na bango liste ya bato oyo akozala kati na mokili bakoyeba ete. Donc okoti na kati ya prédestination ya bato oyo bakei pour na libebi ezali pe mawa. Papa, merci. Je la Bible pour la Papa, pour la ça, les banga moko et kozala les sous le colon les banga mosusute et c'est que papa pasteur Kabemba alobaki nde toye koti à moi c'était wana pe conclusion de sikawana avant tozo kislayo maloba. Papa Kimbangu a botami en 1887. Tant il y a botami en 1887 le 12 septembre Moulawana esclavage ezalaki le sous-souté esclavage ezalaki eselaki bazala le sous-côté ka le sous-batute na partir ya kobotama ya papa Kimbangu en 1887 et tant tokomi en 1921 papa Kimbangu a pesi déclaration na ye a pesi prophétie na ye mwindo akokoma mundele akokoma mwindo, c'est-à-dire libanga moko ekozala lisusu likolo na libanga mosusu te, c'est-à-dire moto mwindo akomi salela ye moko akozala libre indépendant akomi tambulisa na kati na mboka na ye moto na moto akozala na bokonzi na kati na mboka na ye yangwana ekopermettre na moto mwindo en toute liberté en toute indépendance atonga Yerusalem na sika po akozala lisusu moombo te atonga Yerusalem na sika atonga lingomba oyo komema kimia na kati ya mokili mobimba. Mais tango papa Kimbangu a kokisi 70 ans 70 ans 70 ans, c'est-à-dire en 1957 ndenge Jérémie alobaki na Jérémie chapitre 29 verset 8 jusqu'à 12 que soko mula tuku samwe koki boye ko lukangai je changerai votre sort nakozongi sabino na Yerusalem bilaka nazali na bilaka ya malamu po na bino ya pasite mais ya esengo tango wana ya kokisi 70 ans na 1957 kimbangisme tokotaki na période oyo eza kobenga ma tolérance bazalaki lisusu kokanga bakimbangiste te. Et puis à partir de 1957 le premier état d'Afrique noire n'a connu indépendance, c'était le Ghana. Et c'est là que colonie britannique. Précisément le 6 mars 1957. Wanaso Kwame Nkrumah et tout. Et puis, allez, l'indépendance, tant que nous avons 3 ans et demi, en 1960, prophétie à papa qui m'a pleinement, et pour la première fois, et ça c'est très important de souligner, 17 pays d'Afrique noire, qui indépendance, la même année, Moula Kakawana, en 1977 pays, qui indépendance. C'est déjà jamais vu. Au moins, 17 pays, la même année, qui indépendance. Donc, Gouya Yanzambe et Monana Kipenza. Biso toujours indépendance, biso précisément le 30 juin 1960. Mais déjà, le 16 juin, en 1944, papa Kimbangu a yebsaki na papa Kazuma était biso to rejoindre l'indépendance de biso dans 16 ans. En 1960 et salam. Donc tata Kimbangu a lakisi na mokili mobimba qu'il est le maître des temps et des circonstances Nzambe. Yango wana papa biso tozali na mokolo mwalelo. Yende libanga na bomo. Oyo azali na kati na Sion. Oyo et permettre biso to tonge temple oyo. Ndenge papa pasteur Kabemba malobaki temple oyo sokotal otangi na Apocalypse chapitre 11 verset 1 à 2 mesure na yango et utaki na lola c'est biblique. Apocalypse chapitre 11 verset 1 à 2 mesure ya temple biso tozali na yango et uta na lola pe nombre ya ba croyants kimbangiste balobi mesurer temple et puis compter, bah oui, bah quoi adorer na kati ya temple. Mesure
batangela ki biso awa liste awa il y a ba croyants qui mangis na mokili mobima, pas seulement les noirs, les blancs, les jaunes, toutes les races, toutes les tribus de la terre, toutes les races. Ba nombre ba croyants wana eyebana et komama nde wana ezali biblique et utana lolo. Et nde temple oyo moto soko tongi temple esika mosusu soko tongi temple surtout na seconde alliance parce que tout ça les na première alliance tout ça na seconde alliance makamo biso tozo tanga na moniseli na Yohana il faut mesure ya temple wana ezala indiqué na kati ya Bible odozo ki mesure wapi et puis badorateur il faut baye na pe nombre na bango o bazali nesikala parce que bango nyonso to bakobi ba pierre vivante édifiée sur la principale des langues papa nde makamwana nyonso to biso baki mangis to fabrica kate Bible oyo yangwana papa ki mbanga lobaki tango nyonso bokozala posa botanga na kate na Bible donc makamo nyonso esala makada kate église ki mangis ezali na kate na Bible yangwana tozali kokondola chapitre likamo na tango na yango. Donc, kimia oyo yo oyeli na biso oyo zali na yango ezali ya mokili mobimba ba guerre na tout ça parce que les quatre coins total la photo yoti awa lidita awa na sima lidita awa pe lidita nord sud est ouest et pesa merio ezali ayo yonde okoti kimia na kati na mokili soko toko ndimela yo soko toko tosa yo na kati na bolingo mibeko pe misala o nyonso tout ozali na ngomposa yo ko salela bisu ya ngopo ozali nzambe na mawa pe ya bolingo na nkomo na tata mwana bolio mosanto. Merci papa na zongeli micro pour ce toba ki sailo ko boko na siema likolo ya ba croyant parce que moi wana ya chrétien mutabibisa ko fwe la empereur Constantin nde mutabimisaki yango na ndenge bazali kote ye nde alobaki ete bino pe bolingo bobongola ngai na koma chrétien lokola bino mais l'appellation à liboso za ba croyant abimaka à partir de la religion et bimaka à partir ya destruction to violation ya alliance soki nzambe asali alliance na mutu asali alliance na musakoli moko soki atosi alliance wana te nzambe asusitaka mutu mususu pa ko la relève ya musala wana tomoni apôtre Paul abimaki pona léthargie to bolembu oyo monanaki katikati na bapôtre na Galates chapitre 1 verset 11 tina verset 20 tango apôtre Paul azu bokonzi azoko
tosalela yo enzambe oya bokeseni na mikili misusu na nyoyo apesa kimya na mikili misusu kaka yo tatande tozali kotalela mabenini soki toluki mpe kozala lokola mikili misusu oyo miyeba yo ebongwani lelo biso pasi mpe liwa yango tosenge lisalisila yo enzambe lisumu nini tosalela yo enzambe oya bokeseni na mikili misusu na nyoyo apesa kimya na mikili misusu kaka yo tatande tozali kotalela mabenini soki toluki mpe kozala lokola mikili misusu oyo miyeba yo ebongwani lelo biso mpasi mpe liwa yango tosengi lisalisila yo enzambe tata nzambe okanisa ekolo oyo ya kongo mangomba maso bazala na boyokani basangala esika moko bato bayo basepela na yango nenkembo na yo ekomolana tata nzambe okanisa ekolo oyo ya kongo mangomba maso mazala na boyokani basangana esika moko bato bayo basepela na yango nenkembo na yo ekomolana lisumu lili tosalela yo enzambe oya bokeseni na mikili misusu na nyoyo apesa kimya na mikili misusu kaka yo tatande tozali kotalela mabenini soki toluki mpe kozala lokola mikili misusu oyo miyeba yo ebongwani lelo biso mpasi mpe liwa yango tosengi lisalisila yo enzambe lisumu nini tosalela yo enzambe oya bokeseni na mikili misusu na nyoyo apesa kimya na mikili misusu kaka yo tatande tozali kotalela mabenini soki toluki mpe kozala lokola mikili misusu oyo miyeba yo ebongwani lelo biso pasi mpe liwa yango tosengi lisalisila yo enzambe lisumu nini tosalela yo enzambe oyo bokeseni na mikili misusu na nyoyo apesa kimya na mikili misusu kaka yo tatane tozali kotalela mabenini soki toluki mpe kozala lokola mikili misusu oyo miyeba yo ebongwani lelo biso pa Merci technique na elema kitoko boto kopesa biso toyebi na bolamu ete tokomi bongo
0h passé de 33 minutes na studio na biso ma Solo Kimbangu TV. Tokomi bongo na suka ya programme na biso. Pour ces ala qui étaient tout formula bongo téléphone, tout la téléphone ouvert, mais technique assez caprice, ndenge balobabo na lopoto. Tokomi na suka ya programme na biso. Lelo, mercredi le 29 janvier 2025, toko sala bongo live na toko banda na 20h pour que toujours moi tango ya kolobela makambo toko sala nango posa. Ndi na mokolo mwa lelo toko kabwana na ngonga oyo kasi toko kibongo zangsa te ko remercier bandeko oyo basali kosunga biso na moyen technique to tangi bongo papa Lambert Makwemimo to bosani peti mama Fifi Ndongala pe mama Magali Sunda soki bolandaki biso malamu bozwaki bongo lisungi ya wabino ndeko papa Afonso Lando ndina yango to kutani bongo na mikolo mizali koya. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbangu TV.